Ah, tulamba lamba kaka tosala koboni potango eza kaka boye tosala koboni awa soko olandi poto oboye boye mibali balambaka na bango andi oboye boye alamba kaka olandi oboye boye mibali balambaka oh la vie autant kaka boye sikaki vert nanga poto makambo ebele komiboma te o poto eza makambo ebele o komiboma te na poto susi te o moto akosa yo te o vie eza kaka moko sala nga pasi pe mawa aso na vai natali ndenge vi tozomene na poto esala nga mawa trop la mikolo oyo nauti otala na Facebook vraiment un papa a suicidé na 14e étage. Problème ya couple, ça fait mal au cœur hein. Vie eza moko faut komiyebela mwasi achangeaka ibandela koloba oui mobile nanga na lingi mais moi ça changeaka moi ça a double face. Moi so alingi oyo ya solo akoki permettre jamais omiboma okoma na niveau omiboma eza bien te. Esalaka mpasi na motema omona papa amibomi eza kaka ye moko te tozokufa ebele na poto basi na mibali basi bazokufa pe mingi mibali pe bazokufa pe mingi eza moma moko eza pasi mingi soko vie de prière ezali te eza pasi ndako yaka mwasi donc ntango ozozwa mwasi tala vraiment mwasi wana très bien parce que mwasi abombaka bizaleli na ebandeli oya koyeba bizaleli na ye peut-être c'est déjà trop tard tala vie na ye ndenge azomene est-ce que aza na vie de prière mwasi akozala na bacamarade ebele te parce que okoyeba te nani azomanipule ye mpo zwa na problème. Mboka oyo tofandi eza na baproblème ebele tofandi eza na baproblème ebele kosambela eleki nyonso tozomona baventile ezosalama yo babengani yo na ndako na mwasi kaka asola na yo ozala femme seule azwi mobali mosusu akotisi kuna
soki oza na motema ya monene te okosala pe crise cardiaque okwei okufi. Alors ntango mwasi azopropose yo azala femme seule lingo oyeba nano eta mwasi wana très bien po accepter babiloko wana eza bien ezosonga mpe biso bafamille bambongo so tozozwa na bamisala na baoyo nyonso ça contribue. Mais faut koyeba base oyo mwasi azwi ide wana parce que plus tard soki aza moto aza na bacamarade gauche et droite akoya kobengana na ndako okosutuka azwi mobali mosusu parce que c'est pas dit que ndako soki eza mwasi aza femme seule mwasi ndako eza na kombo na ye ndako eza ya ye moko non. Esika oyo yo bana na yo bazali eza ndako na yo. Esika bana na yo baza ezali ndako na yo. Donc ntango ozomona mwasi akomi déjà na bacomplication faut en esprit inspiration pour nous comprendre que ça ne va pas. Donc troisième personne ça côté libino déjà na ndako. Alors so boza na vie il y a ba prière te munguna ozwa victoire. C'est ça. Ezopesa mawa mingi. Surtout mibali bazokufa mingi vraiment mingi. Bazo que no kunda yo déjà moi ça kotsaki déjà mobali mosusu. Et s'en fout. Alors bo se sacrifier à vite surtout bino mibali. Kufa liwa obelaki okufi mais ko kufa te souci parce que souci est à diable. Comme il boit qu'à la 14e étage tina C, ça fait mal. Bongo bana otiki. Ça fait mal. Utarolinga bana na yo loko yo moko azate. Mobala aza mutu, moi ça résonnera awa. Moi soka lelio lino, c'est très très dangereux. Moi ça yaka ko réfléchir après pourquoi j'ai fait ça. Bana mibali faut bomi batela mingi vraiment. Faut bomi batela. Tant aux 8 mois si invité à zana ba camarade belé parce que jalousie za makasi na poto. Jalousie za vraiment makasi ya makasi awa na poto ndenge to fana ba mboko to ya ko luka vie. Okomona kaka yo si ba bengana ki yo na ndaku na oya yo moko me camarade na yo akoti kuna. Ça fait mal. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal, papa. Bana mibali, il faut bomi batela. Bomi bomakate. Kufa na liwa ya maladi obela ki okufi. Komi boma pona mwasi te. Eza perte mune na famille na yo. Bela obela ki santé kei ça va. Mais komi bomate. Parce que diable moment où azo sakana biso makasi. A piéger même basi mingi concernant ba mbongo. Ba réseaux sociaux tout ça komona makambo ebele na ba réseaux sociaux. Bomaki libalo ke na bana kuna tata wana okenda kozwa akomi kosaka na bana na yo. Yo pe mobali place okendaki poko kozwa mwasi mususu pe mwasi wana pe alingi bana na yo te. Alors pour casser c'est les enfants qui payent. Bana bazo souffrir ningi na poto bana bazana sourire te. Sourire ezalité. Il faut to banga nzambe ba divorce eza bien te. Biso to kolinga bo enazawa na koli na ba makambo ba divorce. Na yebi divorce eza malamu te. Ebe saka bana mingo komona zo kende classe mayele zate. Pourquoi moi aza mayele te? Mais parce que aza mwana muka zo kanisa. Où est mon père? Où est ma mère? Place okendaki na mwana mama wana ozwa alingi mwana na yo te. Ekofana na mutu wa mwana. Place yo mama okendaki na mwana papa wana alingi mwana yo te. Ekofana na mutu wa mwana. Alors, ba responsable eza banani? Eza biso ba parents.
okozwa mobile na yo bengani epona ba mieto bozolana na ba mbongo ya leta na mikili ya poto toya. Mais bozo rendre bana na bino ba malheureux. Malheureux. Komi bomate soko moni mwasa bandi ba caprice bima. Kenoko lukanda kuna yo oboma nzoto na yo. Parce que moi ça changera pas mbate, moi ça zandumbate. Moi si soka sali likambo wana alingi. Sali likambo wana alingi. Alors komi bomate pesa e chance. Voilà. Mouto a zuye, mais komi bomate ko perdre vie. 14e étage. Ah non. Non, 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 ça se fait pas. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Ce que moni moi ça bandi ba caprice, aza femme seule, ozala ndako te, sala makasi ozwa ndako ke no boma nzoto na yo. Mais komi bomate pona mwasi. Mobala aza mutu, moi ça résonne na mutu te. Soko zui mwasi malamu koyeba mwasi na yo, mwasi malamu. Mwasi kaka ba camarade awa, camarade kuna, ba camarade mususu ba boma mabala, ba pesa ka ba ninga na bango ba conseil mabe. Tango ya comprendre plus tard, mobile no sa kufa. Akufa. Voilà. Nazolamba mwa pondu na ngai awa. Alamba mwa pondu. Sala robone via poto te. Bon soko za na place que no roboma nzoto te. Ba sekio ba pesi o kombo. Abiso ba diamant vert o gao. Diamant ba bengana e. Kombo muneno ngana zwa. Ako tumba mwa biloko na ngai awa. Mais la moi moko na vai na nga tranquille. La vie c'est comme ça. Ah. Ah, la vie. Mais là, moi, Mirinda. Moi, Mirinda, là, na zomela. Diana est touchable. Vrai chéri. Moi, ça mouindo angolo. Beauté naturelle. Grande dame, Fofana la diva. Vrai chéri Moroboy, Akanga Panama. Tala yo. Ah. Nazote ya bande komi bali. Botika komi boma. Botika makambo wana. Komi boma pona mwasi te. Botika babiloko wana bozo saleza bien te. Botika makambo wana. Vieza moko tango mibomi. Tiki famille, tiki bana na yo. Bana ba ozala malere. Kufo belaki. Malade ezwaki okufi. La eza maladi. Mibwaki. Bakawa neza tro. Tamso komona ba bengani na ndako. Place akolala ezata komi alalawa, ka alali kuna, ba camarade ba komosaka na ye. Tango moni mwasi a changer comportement na ndako. Banda ko prépare bima. Parce que moi ça a résonné na mututé. Moi ça résonne na mututé. Bando préparer bima. Soko za na ndako na yo mususu, kene na ndako na yo kendo fanda. Makambo aza nango posa okoyeba ngo na musika. Soki ezalaki mobali okoyeba, voilà, donc mission na ya salaka yango yo.
oyiba koyiba katala nzamba lakesi tala makambo mwasi azosala okoyeba tika ye bima komiboma te o 7e 9e omibwaki te nzamba alingi biloko wana te komiboma eza mabe bela oui bato bayebika belaki akufi mais komiboma te ça fait mal bana otika bango na souci bana bata azokende classe mais pourquoi votre papa mwana azotala baninga na ye papa na bango ayaka kozwa bango mais oyo ya yo papa aza te bi akufa bana bakokola na mawa bakozala bamalere nga nalingaka biloko wana te namona bana bazokola mawa papa aza te papa miboma bana bakozala malere makasi papa azalaka moko couple ezalaka 2 botika mama bakamarade ebele bacamarade na ndako yo papa bakamarade ebele okosala na bango nini zala na camarade ata mwa mibale safa mais so okomi na bakamarade ba 20 yo mwana mobali mobimba bakamarade ba 20 ndako na yo donc ere mosusu bakamarade batondi mwasi aza na espace te mwasi ankesiaka yo pe mwasi ndenge mo bakamarade ebele mwasi akape na bakamarade ebele te okoyeba te camarade nini azomanipule bino toyeba bakamarade mingi abasa abomama mabala chance a vie eza te emso mobali na kufa emso mobali atika ntango yo ozotambola na bata ndenge wana bakopesa conseil ya malonga te siège po ekoma na ndako na yo donc bakopuse yo benga na mobali na yo bakokotisa bafo idéologie obindoki ntango azwa kosala mabe akoya na esengo osengi moi 50 euros pa kabeli yo ma copine moi 20 euros akabeli yo même ntango akokotisa pe idéologie benga na type na yo okoboya to bengani ye parce que alambi yo bien aye na mission okoma lokola ye mbongo na poto na musala mbongo bazwaka ngo na musala bazwaka ngo na ba makopini te bolembisa singa na makambo mama kelemba ba muziki c'est pas bon papa yo kosenga bana na ye yo moko muto boyi libala pesa ka ye bana na ye yo sali yango na intérêt ya bambongo leta bana bazala malere te pesa ka bana ke mobali akufi amibwakaki na 9e étage mobali amelaki poison eza babiloko moko malamu te bozala lokola nga Pablito Diamant Vert na vivaka sans complexe na lulaka na nga biloko abatu te nazwi pete na fandi botika komi boma bana mibali ezali malamu te soko moni mwasi akomi na changer babizaleli na ndako aza femme seule c'est-à-dire zwaka déjà position ya kobima kowela kokangama na ndako ate pa kobare yo akoleso pe nien mwasi arezonaka na mutu te ntango ozozwa mwasi tala mwasi wana bien tali mwasi wana bien est-ce que aza na vie ya prière raisonnement na ye eza ndenge nini même ne bandela kobomba bizaleli me tala raisonnement na ye bien voilà parce que kutalika ozotambola kaka na nzela omoni mwasi atia brésilien na motu alati jean ekanga nzoto bakasha tie tie mosusu na banzela ya nzoto olobi voilà ye oyo nazwa natia na ndako mais soki kaka koboma yo plus tard les femmes ils s'en foutent hein baza na besoin bana baliaka ba location lobi mwasi akoma kopesa ba réponse à mabe bomi batela to comme na tanga suka toza susu na ba moment malamu te bomi bomaka pona basi te soko zwi mwasi zwa temps ya ko étudier ye bien ngana zo sala mwa soupe na ngai awa obi wana zo sala mwa soupe na yo grande dame la diva Fofana vrai chéri à Pembe mikolo eza yo na Panama beauté wana ozobimisa mikolo yo
Nazoyo kaka ba komone ozo kende kaka Fanta, Fofana, la diva, grande dame. Vrai chéri. Tala yo. Sala moi soupe na nga mère Fanta. Alia na nga na problème. Pote ala boy kaka. Yango bana mibali faut bosala attention. Faut sala attention. Raisonnement ya mwasi ezaka na mutu te. Tant ozozwa mwasi yeba vraiment raisonnement na ezendenge. Loboko oza na problème. A osalisa yo. So kozwa mwasi yo bimi na tongo ye pa bimi me ya bimi ake kotonga yo. Ndeko mbala okufa. Okufa. Yo bimi be yo vandi ya bimi yake kotonga yo. Okufa. Tutu so za na ndaku te, bomba ndaku te. Olali ya babengani yo, oke kuna babotele compréhension babengani yo, oke kuna esimbi te. Mwasi pa kosili yo ba makambo na bato. Baka bato na zo kosili yo ba makambo mwa po okene ovanda place mo bato batele mbake. Okene ovanda place mo bato batele mbake. Suka suka AVC zuyo. Sengeli bino bana mibali bosala attention. So moni mwasa bandi ba buzoba. Lukanda kuna yo kende kofanda. Mwasa yaka ko raisonner après. Tika sa la vie, soka zupe mobali. Pesa bango chance. Pesa bango chance. Za na mokili. Mokili e banda ko beba banda kala. Ate salo passe na motema me komi bomate. Komo pesa nga passe mingi bana mibali. Bozo kufa trop, boza komi boma. Makamba basi parce que moi ça bengani yo parce que sa femme seule. Botika biloko wana bozo sala komi boma komi boaki na 9e étage, 5e, 3e okufi. Ata souci zali. Banda deja ko bima ke noko lukata mwanda kuna yo moko boyo bomba nzoto na yo. Na poto baseka ba. To mona batu kaka bazo salo mabe kaka ba proche ba camarade yo yebi. Bana basi yo yebi. Bana mibali botika komi boma. Botika komi boma pona mwasi te. Mwasi alingi akolinga ko souffrir yo te. Ata bozangi. Akeno tonga yo te. So moni mwasi na komoko ko tonga yo, ce n'est pas ta femme. Kokende komi boma te. Tango yo mi bomi otiki bana. Bana wana bakozala malere, kufa na maladi. Me komi boma nzamba lingi liwa wana te. Nzamba lingi liwa wana te. Komi bibwaki na balcon. Parce que moi ça lingi yo te. Nzamba lingi liwa wana te. Bana mibali na tei bino lelo nga diamant vert. Botika komi boma. Bozo kufa tro na makambo basi bazo bengana ka batu na bandako. Moi ça bomba ka bizaleli zo tan yeba bi moi ça zo memomba kaka balanga yo wana le zuba mbongo yo wana ko balai oyebelo ke pousser bana mibali ka omona ndaka camarade na yo pe mbango ko kota libala kuna bozo sosola te mobali za nzamba se bokota na baja basite soko moi ça lingio te tika stongo zozwa mwasi soko mona za mwasa ba milliers alingi ba camarade trop tala ba camarade wana et puis fois la mwasi azana ba vision ya ba prière bu fandi boy mwasa so sambela sali prière soko za prière ya ba escroc roye ba kaka ngona etambol na ye po diable ebo beta prière diable ko beta prière mo bolbi be mo santu muneno ko batalo kuta bata misala mabe. Il faut bosambela bota la place bozo kezwa basi. So moi ça linga ko linga jamais. Ata camarade na ko linga ko linga te. Ata mwana mbali mo yena ba influence ba 100 € ba 50 €. Ako linga ete. O mona ko yebiso kutu camarade no na linga ya kate. Mais soko moni moi ça zakaka. Et tonton Philibert, et tonton nani basi mabe faut ça l'attention. So opekisa yo kite, opekisa yo kite. Ko bomanzo tote parce que lingite ata mona bato. Koboma penzo to na ote parce que yi alingi yote.
botika ba makambo wana bana mibali bozo leka na for na ba fer wana kufa obeli souci oui souci peza nzambe eza mabe souci eza diable déjà fo botika makambo wana bana mibali lelo na yebisi bino botika makambo wana so moni mwasi ezo simba te tikila endako parce que bana no baza wana makambo ya ko mona plus tard talié oke na yo via ba prière ya losambo komi bomate parce que mwasi alingi yo te liwa wana mibomi eza ya bien te eza ya nzambe te fo botika makambo wana bana mibali bozali komi boma to na makambo basi mwasi aza na famille na ye mwasi ayebi prière la Bible nous dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur mwasi aza na vie ya losambo jamais golinga yo mobali no mona pasi jamais golinga yo mobali na yo o souffrir abana kolinga mabolongo na ese ti nzamba akozwa solution mais oyo mwasi azobima na tongo yo bimi boy yo kendaki musala ozwe loko te ozongi ndoko akoko tongo ona ba camarade na ye non mwasi malamu ozongi ndako ozwe loko te albia nzambe merci mwasi afukami azoko sambela na nzambe sunga biso sunga ndako na nga mobali na nga na bana ngai soko moni mwasi bandi ba caprice na ndako parce que boza na ba difficulté yebela surtout so aza femme seule yebela parce que ako bengano na 4h du matin même 2h naza ko yebisa bino bana mibali boza ko miboma pamba pona mama basi moi ça ko bengano même na 2h du matin 3h même ils s'en foutent de toi parce que ça comme déjà ba revenir azo ba mbongo ya ki femme seule kaka bimina ndako mwana buta zwi mobali muso akoti kuno meko ya pa yebisi mbila tala akosilo makambo zo merdeye force à la prudente prudent botika makambo wana ko miboma o mibomi pona mwasi boy non bana mibali botika makambo wana kufa obelaki na yo batinyo ba yebika abelaki mingi ale mais souci oui okoko kanisa mais ko mibwaka 9e 14e au 5e parce que moi ça lingi libala te moi ça lingi o lisute bana mibali botika osala ba jewana botika osala ba makambo wana na sengi na bino bana mibali botika kosala ba je oyo boza komiboma pona basi moi ça lingi mbongo fo boyeba reloko wana moi ça lingi mbongo mingi soka za na vie de prière te akosala boy d'autant ozozwa mwasi yeba ceux qui ont la vie de prière, ceux qui ont la vie de prière, ils ont la vie de prière. Même si vous tentez, même si vous avez 50 euros, 100 euros, vous avez tout ça, vous avez akosambela na nzambe asunga mobali na ye moko po basa avance ma obenga na mobali na yete so moni mwasa bengani yo na ndaku parce que za femme c'est la zui mobali mususu akotisi na ndaku yo moni pesa bango chance tout se paie ici bas nzamba zomona pesa bango chance mais kokende komi bomate o mibwaki c'est pas bon ngana za contre makambo komi boma ma wa souci ko kozala mais komi bwaka 14e non 9e non 5e non ça c'est pas bon ça c'est pas bon naza contre bande komi balo bazo saba biloko komi boma pona moi cité moi so ya yo akotika ote toza na tango apasi eza na basi mi bazola na biso mimbali parce que bazana ba difficulté oboti na yepe même mkutu bana mais ayebi mission nene ya aussi sango plus tard komona ale bima ta ba kosangana na baso ya baso ba muziki oyo mitu ya malamu te ale ba lingili obul neni ba obenganila yo ba kotse bul di bengana e mais yo 2h du matin moi ça boki blo la fenêtre aboteli mo comprendre o sose bazo lingo sola to sola le boy akomi ko no tonga yo asambisio même na ville wana yo vandi
soko za na vie de prière te okotia kingo otie singa yo wana omibwaki omibomi famille batika na souci tes enfants aussi plus tard bana ba kola bazanga tata bana bazana souci otika makamona bana miba et puis botika makamoko bozo kosaka bana basi ya batu boyebiki bazana ba problème kunale bino boke sima bobomi libala wana pe bien bino bana mibali botika makambo wana eza bien te na bana mingi tozomona okomona ka ba camarade yo yebaki moko mutakoti na ndako nayo eza bien te fo botika komi boma bana mibali souci makanisi ekoki koya me bengana ngona kombo ya Jésus Christ na pesa bino verset moko o nzamba lobi na biso bolinga mokili te muta kolinga mokili bolingo na ye ekozala likolo na ye te ezali 1 Jean 2 otangi na 14 15 16 1 Jean 2 verset 14 15 16 botangaka ba verset botika komi boma bana mibali pona basi potika moi ça raisonnera na mutu te mobala za mutu mobala zali nzamba se bokotaka na baja basi te botika kuna na ndako wana boyoki muninga na baobenga na ye ale bokomi kokende kopesa mo bambonga lokuta lobi ale moka koti wana ce n'est pas bien biso moko tolinga na biso te mais komi boma pona mwasi non obelaki batu bayebi okufi oui mais komi boma te parce que moi ça bengani yo na ndako basi bazoya mingi balingi bazana o femme seule pona ozwa bambongo tant yo zui mwasi o accepter likambo wana soko azana ba vie de prière te yebaka boko passer na bino kaka na babiloko wana ko bengano kaka soko azam compagnie kitunga basi yo ba camarade de belé ba ko lingelo boule ba ko bengana yo po ndake comme siège na bango ya komela masanga autant ozozwa mwasi tidie bien ka passe au moni mwasi alati brésilien na mutu atie moi ba cacher pantalon jean kangi nzoto yo lobina zwa ona tchana ndako mon frère bomi batela bomi bomali susu te na sengi bino pardon bomi bomate bosala ngoli susu te za malamu te na miso nzambe za malamu te ona wa loba yango wana na tei bino na pesi bino conseil botika komi boma bomi boire susu te na ba 9e 5e au 14e bomi sala ba biloko wana te parce que histoire ya bana mibali ezokende bien te na poto surtout biso ba congolais tozokufa mingi bazo kama kamkaba o amibomaki mwasa benganie amibomaki mwasa benganie botika komi boma soko moni mwasa bandi ba jewana benda na malembe ke no bimisa ndako na yo ke no fanda soka zui mobali pesa bango chance soka baby ye moko na nzambe na ye parce que yo te muto boye ye muta bengani yo pesa bango chance ngana te bino bana mibali botika komi boma bomi boa kaka parce que trop c'est trop bana mibali bozo kufa ebele kufa obelaki malade mais komi boaka ce n'est pas bon bana bakotika la bakozala malheureux bazanga papa botika kosala ba makambo wana eza bien te ona te bino nakoya koyebisa bino yango wana bosala su makambo wana te voilà petit nanga Jano maître Madeleine viens nanga généré qui Zola grand frère propre talaka yo Madeleine Mbota kitoko trop petite sœur propre ya mobimba Kimoto la star londonien obengsa ya ta na Londres te vraiment yebisa ta beau frère père ya na ngapa na France kuna aya pe kutala biso ela ka bongo ya mobimba la star Kimoto viens nga généré qui Zola tala yovi prêtre isa yovi tala yovi aba mboga na ba Suisse wana deux fois te
pizza beta moi tour ba kalate ba jour mususu mona ka pizza bimeli côté wana banini zote ya kaka po ba problème ya biso eleki trop bana mibali bazo kufa mingi soko landi sujet couple kaba couple nini mwasa benganaki so mwasa komi ko luka bengana komi ko lingelo ba boule yo pe lingela e boule yo pe lingeli e boule ko linga to komo lala ki alobo kene ko lala kuna ba masa ba oseka yo zo ba komba minene to zo ba diamant vert ndo kizoba oh ba bengana ki na 2 heures place au kenola le ate tant mwasa ga déjà femme seule ko zanga ga moi chambre te so moni basi nyoso te ki femme seule ba mabe mais dans la base au pena azwa ngo pona intérêt moko boye quelconque oya ndenge ya vie ya binomi balete suka na ngwa bengana yo soka se bonza mbete a bengana ya ebinena ko clôturer histoire a bimiso ata na 2 heures du matin botele mo comprendre ba lingeli yo ba buna ba masa na ye ba côté di bengana ye di o mona elamba okomokanga ba valise na ba chasser banini bozala mayele botala ka basi bote ya mapena baninga o bazwi ku ebike makambo yela ka bandeko na ngai koki pe ko yela ngai fona sala nini fona tala mwasi ona kozwa fona ko yokisa famille sonité voilà pour le longtemps ba mwasa bengano yo ba o balingi yo te ba oseka yo ba ko sepela ko mona yamsu bango ba participer na mission wana pona ko bebisa morale ya mwasi mwasa bengana yo mutu akosala yo mabe aza mutu amusika te bomi batela bandeko na nga bomi bomaka lisusu pona basi te basi baza bizarre basi barezonaka na mutu te voilà ntia nzambe no liboso mutu asali yo mabe lobana yika merci mutu asali yo likambo lobana yika merci ba o baza tante mingi ezaka bana nzambe batuna batu na Jésus na Barabas toboma nani totika nani nalobi yango bien batuna batu ya mokili na Jésus na Barabas toboma nani totika nani bata mokili pena batala ka Barabas emso ana otekela mo ba chemise ba pantalon di boma Jésus tikila biso Barabas ndenge salama na mokili ya ona pesi bino verset ya 1 Jean 2 verset 14 15 16 1 Jean 2 nalobi Jean te nalobi 1 Jean 2 verset 14 15 16 so botangi yango bokoyeba ndenge nzambe apekisi biso mokili elingi kaka mutu afingaka batu zoba niama imbécile mokili elingi bato ya ndenge wana soko yo ye na masolo malamu ya kimia baolinga yo te babitala o mokili elingi masolo ya distraction esika na baboma mbatu esika batu bakei zanga mbongo komona batu na porta ndako na yo te zana mbongo komona tala batu jeza lobi na mutu moko olingo landa ngai bon bomengo na onyoso zana ngo kabelela yango pesa yango na babola mutambongo wana kabaka bozwi boyeba makambo wana Yesu ayaka pona biso babola bato ya pasi bana nzambe voilà bana nzambe bazala toujours combattu mais bozala na ba vie de prière bobanga diable te diable ayaka na grimace et puis foyeba mutu mabe ayaka na gentillesse même au 50 € au kabela yo mais ka 50 wana kabela ki yo ake kote kuna kotenga bitala yuma wana agimpiaka ta pese 50 € yo ka ba merci azo senga ba merci lo kwa nzambe fo boye ba neto vivre na mokili nyoso eza ya kozwa te mutako kabelo pe binika merci mozuna ngote
biso tokuta na babiloko wana me muta kabeli yo ye moko maka otonga yo kuna ye mo muta kabeli yo eloko ya komela o comprendre te akendaki alega côté mo baka otonga yo kasombeli yo bière boyeba ne tozo vivre na mokili nyonso eza ya kozwaka te mutapesi yo mpe eloko mpo olobi na ye kaka merci na kozwa te na mbala nsima papa be mbala nsima mama nyonso ezaka parce que eza bible ezoba biso mutu akabeli na loboko oyeba te mais awa lelo na mokili eza mutu akabeli yo mais loboko oyo eyebi ake oyebisango kuna abita yuma wana napesaki ye mwa 20 euro ta bamerci azosenga na mona mpiaka ana eloko te aosala te mikolo oyo mutu azosala te concurrence ya nini yango tosalaka soko mutu alobi asala kosala aza na mikanda na ye so mutu abi afanda fai na ye ekoma lokola boy tozoboma na biso jalousie ki motema mabe o aka moninga no mutu atiaka songi o bana baso aka batiaka songi omona bu ale mobali na yo bengani ye mobali ake komibwaka mobali akufi yo kaniso bien osali bien mais plus tard ozala juger na likambo wana mobali na yo mibomi mpona yo pana mibali baza komiboma mibwaka ye na 2e étage mibwaka mi na 4e mibwaka mi na 9e mibwaka mi na 14e toujours bana mibali soko mobali na yo bozolo bombongo mobali no asengi yo mwa 50 mwa nini pesa ye asa mobali na yo okeno tonga ye te parce que opesaki ye 50 euros non la bible nous dit moi ça mobali balingani bakomi eloko moko pourquoi omona motema ya pasi so mobali na alobi pesa ye 50 euros azangi mais soko mobali na pesi yo mbongo na ye wana ozosenga mobali apesi azangi bo yo wana okepa mama makele mboko kotonga mobali na yo moko olalaka na ye na ndako totika makambo wana totika tobanga nzambe toza komiboma liwe ekomi place ya lisano place bazo muta kufi me baki wana bako sala fete balati bakosima kitoko bazo zela erni na ngobiere kabona to mela masanga metanga kala yaki muta kufi place liwe ezali bazo ya na mawa mais lelo ekoma bazo zela baka no kunda po baka no mela masanga za mabe eza conseil napesi conseil o alingi koyoka ayoki oya boy conseil essentiel kolobaka bana mibali botika kobomana botika komibwakama na ba immeuble okufi parce que moi ça bengani yo eza mabe eza liwa ya nzambe te susi uti na nzambe te susi uti na diable soko moni mwasa zo bengana ona ndako tika ye yo bima kende na yo so za na ndako na yo mususu beke no luka chambre futela ofanda nzamba osunga yo parce que yo te muto boyi ye muta bengani yo pona bato ya mokili pa zo luka mbongo voilà parce que soko yo tikiye kolela ya mwasi na bana ezalaka bien te mais soko ye moko muta bengani yo lobala nzambe merci eza conseil na pesi bino bana mibali botika komiboma botika komibwaka na ba immeuble ba appartement ba congolais bazokufa trop tozomona moko na talaki kutu akiso na 40e étage wana do chance bakangi ye makolo bazongisi ye alinga komibwaka mususu lisusu soki na mboka nini wana ya mibwaka na 9e étage nini couple botika komiboma na makambo ya ba couple bomiboma te so mwasa lingio te bima na yo kangisa bilambano ke na yo kezo ndako mususu so za ndako no keno na ndako na yo so kaza na mobali mususu pesa bango chance le reste nzambe yemoka yebi po oto sala na mokili to futa ngo ka na mokili kukoma mutema mabete pesa e chance lobana ye merci mobali ozwi azapeka mobali lokolanga pour fanda bosa la vie voilà mais komi boma pona mwasi te conseil na pesi bino bana mibali botika komi boma 14e 15e amibwaki na 9e botika komi boma kufa obelaki maladi batu bayebi ko belaki akufime komi boma pona mwasi te bosala ka ba bloko wana te merci ona koloba yango wana kaka
atiki bino ciao nalela bino trop diama vert